Amen, Ibota. Amen, Bandemona Christo. Une fois de plus, qu'on a bon ici, mon cas, nous peut-être beaucoup d'aller tout le monde là. Qu'on a pas la Ibota vitamine. Comment vous finir l'effort? Pour fournir l'effort, pour totaler quand même en gare, pour petit en gare. Donc, comme on va travailler ça bien, on sait qu'il y a encore un peu de moyen plus tard pour qu'il encore. Moi, ici, quand bien pour la voyage, on a des choses à voyager, ici, quand la chimie a voyagé, vraiment, à la longue, on va prendre la bien ensemble. Il est vrai qu'un avion est toujours très chaleureux, tellement spirituel que vraiment. A mi mo sera kata bino na bal wale na bino sa pas ni son kola pasa c'est vrai que bon là il passe tant de gars qui on a voté la tournée de voix il peine de tout ce qui a toqué directement na bumbu et pas tikala que moi ku kanisa mes prophètes abosana bino abosana biso jamais to ko bosala te kola bongisa ke sikanyoso to tambola baseli nyos to mona na bisika nyos ata sika bali bazatish pona koma to za pona ukaka pona litomba te pona mbongo te me komona na biso bolingo na tata ezana kati na so le monyo frère lilo bobo ni meni za lilo ya prospérité te ezali lo ya abondance te ezali lo ba kufuluka te mais le sambo oyo bozo kwanda banda tongo boti na banda utilelo rien que mukola suka tomona na mboka na nza kozwa lobiko ya bomo na seko lekinyoso frères et sœurs lelo oyo batamukili baokomate baotala te exemple batangi na bible bakomi penda bien comme il est écrit histoire riche na Lazare riche azwaki nyonso abanda kolia bien kolata bien makambo nyonso bien Lazare na boile na pasi azowela bamiete na sa table kowela na mbwa me mokolo liwa eyaki riche asukaki na libulu ya moto Lazare na bokonzi ya likolo na maboko Abraham. Amen. Riche atala netre miso atala Lazare akomi esika ya kitoko ye esika na moto abi Abraham tinda Lazare atangisanga litanga ya mai. Abraham a répondu, frère, kuna esika yo zali awa na se na libulu boy biso likolo boy tozali esika na distance ata tindi tona mai okoma te botala periode wana bamonaki riche na libulu na moto na lelo azaka wana échanger te âme na yezo vivre na tourment butu moy esika bamonaki Lazare na likolo na maboko Abraham na lelo aza na maboko Abraham na likolo. Amen bandeko. Bon niveau de vitamine na riche na Lazare bolingi bolanda exemple nani onga nazara pasi na mokili oyo tika o baninga na baza na isengo bazo sepela tika ko sepela ya mokili zana litomba te ko sepela nzoto oyo ko sepulanda katango ska prisa nzoto te nzoto nyose vandia wa ezana mokole bandake ezana mokole kolala pe babwake sika abwale sika pasi mais ame lilo beza pona milimo na bino ebika ata osufri na mokilo aseme kuna sepela solo na ndilo bana bosolo nyos solo na ndilo bana bolingo nyos onkolo akufuta yo akurekompense bino nyo somo tasali malamu na mokili ana récompense bongo somo tasali malamu epana yao lifute za mone. Amen bandeko na Kristo. Ba bien matériel nyonso eza ba païen bakomi bien na Bible. En priant, ne multipliez pas de 20 paroles. Croyez qu'en multipliant de 20 paroles, ils seront exaucés. Nzambe pesa kanibal païen. Nzambe fungula kanze nake de poto païen. Nzambe nazwa païen. Nzambe mbongo nazo tambula te païen. Frère, sœur, makambo nyonso na yo osenga te nkolo amonaka yo ayebi yo sala kaka malamu pratiquer justice de Dieu nkolo akosa
kaka malamu wana soko pratique ya wana ko sengele pa na tata sanke monoko na eloba boyo basenga ka nkolo fungula nzela azo komande nzambe ezoko lakisa ke nzamba yebite tika ya yebisa ye botala ba bebe bazawana baliaki déjà ba poto kutu basenga bayebi na mutu ya te botala ba bebe basenga kutu te mama alobi mwana ngafuna la sela baboy mwana ngafuna la se sapatu boy me demande mo ka mwana te mendeke ni para ya nzoto la si mwana ndeke ni para ya nzoto la si mwana ndeke ni para ya nzoto zo soye mwana papa na mama e bongo bana na nzambe po bazwa il faut basenga pa na tata non kosenga eza bata mukili bata basenga ka mutazo senga tu d'abord zo komane nzambe asala ka oyo sengi volonté na yo. Mais bino sala toujours pratiquer justice, pratiquer le bien, vous serez récompensé. Il y a toujours un salaire qui a toujours été réservé pour les bateaux sala mala. Pour les bateaux otamuna na bolingo. Vraiment que banda kala tout le monde a tumulte ata mbonge ata misusu ya libota vitamine te. On dirait vanda na wo calme nie bolingo na bo demeurer na yango. Bisika muso kaka ekona biso boy ekona boye ekona batu baswani me awa bovanda kana bino mo kinya libota mukeme koma libota monene. Amen bande kuna Kristo liloba ezo exhorter bino eloko eleki malamu na mokeliko hérité bomo yaseko bomo yaseko nenini nzoto yo ndeso zo sambela sika malamu na lusamba malamu nde molimo ne kozwa bomo yaseko ndenge Lazare akendeke na kozwa royaume de sekuna na likolo donc a hérité ki bomo yaseko vie na ye ekomanda vivre âme ne kokufa te. Âme c'est quoi? Nde otina bapongi bientôt tokende sukolala bientôt mais surtout ni bandoto lotam le lozebele zoto elala ki me molimo ekende komona molimo amonika pe musula azana France azana Belgique azana Allemagne ana loti Paul aye munen kande ko loti pe kuna na nzoto aye munen ana loti na mungongo na ina elongi na ye ishanja kate oyo loti akomona te me yo muto loti oyebi. Ah, mais c'est quoi? Dans la bataille en Amérique, au fond de la télévision, aux hommes en Amérique, à zone de papier, et au pays de voilà, t'as la bande exemple pour la vie, il y a mon livre. Zoto, et hommes dans la télévision, mais Zoto, et Vandi Nanda. Voilà mon livre, bande va copier mon dame pour l'existence totale, c'est important. Cohérité, bon, moi, il y a c'est très, très important. Que cohérité biloko to sa nzamba pambolinga na zimbongo mbongo ekotika la nzamba pambolinga na bujibana bana batika la ka nzamba pambolinga na komoteka bien na zandu si ozo souhaiter yo moko teka baninga bateka te apamboli yote véritable bénédiction continue toujours que ça la mala moi ne kufuta un jour badokamo oh na jipe makambo ya waza ayembi ke wana besoin biloko wana nyoso asi abongisa na ona nukuto botamite ayembi lobi o ya yo ayembi semaine prochaine ayembi mois prochaine pona yo ayembi l'année prochaine pourquoi obo manzo to kolo fungola nganzela pesa nga boyo ndole oloba bongwa yo kana libota bolanda iloba pona pona ba aventure te mais liloba kamuke na ma oyo mayo bozoyoka. Un jour, milimo na bato mingi kosikolama na tata nde un jour âme no ekufa te emona lo amen bande kona Kristo kweto mona lo la nzoto fueleka na bapasi nzoto fueleka na tumulte nzoto fueleka na bwale nzoto fueleka na mikakatano sa mikakatano za difficile comme ta question du diplôme de bénédiction. Comme tu es sur le bana, ne va pas passer 3 bénédiction, non. Boale. Mais l'anda zam na bino libota vitamine. L'anda un jour beaucoup mona na namboka na nkembo. Mais ni mo mona na boba kenda ba mona na. Oh, yo zaki Philippe winga Philippe. Ba solo laka. Ba kuta naka tala li solo ya original Lazare na bukonzira tata na au-delà. Wana nzoto se longo na mukilo ya se. Nzoto sana ngoli tomba te. Koboma na ngoli nzoto te. Ole saba ole te mukana yao. Olati saba olati te mukana yao.
Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui et dans le Canada. Mais demeurez dans la parole, vous serez bénis. Confiez-vous à l'Éternel, notre Dieu vous récompensera. Kolo abat la moko na moko, asai la moko na moko, apumula amimon sarakata bino na marinyo. Non. Lata totalement molimo mo santé sarakata bino kolo apumimon sapea apumula bino zela moko la suka milimo na bino mbo na mboka na nke. Bosenge pana tata. Nzamda mumo tata muzasalo la pena se. Matondi pe kumpeke mo na bude na bongo mo ne pe na moto no tata zo mo sa pana ko siko la bapona na yo tata kad ne tando wendi bwale wendi pasha libota yonde wendi nyonso mi ya koloba pe yo senge pana wesa so mo kete ka so tondi sane boli ko pe kondi makata motema moko na moko bala ndo te mo la suka disiko ika na ba mo na misho no tata ko mo na misho le ke nyonso mo kili mo bimba zam na bo mo pe sanke mo pe ko mkata mo na moko boli wa tata mo mo santi kana likolo e ika na pe kat na libota limsa bizonzam na moto abata masum esa makasa moto ikatisika pona kwa bonge benyo siku teke pana yo bomo ile sala katna libota ngono pe maone kama moko na moko kimeza kata bapona no mokando tata ko samakata libota na kombo de Yesu Kristo na Nazareth na ngwa ni mo centre belle bela kina moko na seko amen bonto na kombo de Yesu Kristo na Nazareth merci libota 100%. Baza jeunesse montante qu'on a ça dans le vote à 100%. Merci le vote à Zeke. Merci ma frère. Merci ma maman. Yawa mimo zinagata vile nyonso. Merci pena basali na molende na mpiko boza kunika pona ilo bakolo akotika vile ta kusala vino. Merci.